Mbote na bandeko nyonso tu bozolanda biso bisika banso tu bozomi, mbote na peuple congolais nyonso tu, mbote na peuple, le vrai peuple congolais oyo baza na souci ya kobundela mboka na bango. Bandeko ngai ndeko na bino, soki tozoya liboso na bino, c'est parce que nous voulons que notre pays, nous voulons que le peuple congolais tozala uni. Bandeko na ngai, j'étais invité dans la conférence moko esalamaki lelo na Londres, en Angleterre, précisément oui na London. Pasteur, on a bengi pasteur babengaka ye Muse Dani, nga na bengaka ye pasta na ndenge na biso penza, ba jeune na bengaka ye pasta parce que c'est le seul pasteur oyo oyo ngai selon ngai namonaka azalaka toujours na baactivité oyo esalamaka na mboka. En tout cas baza ebele te, en tout cas baza ebele te. Le pasteur Dani asala ye conférence moko kitoko en parlant na makambo ezoleka na kati ya mboka na biso Congo. Bandeko na ngai, toza na problème monene eza na kati ya Congo na biso. Lelo tozali komona peuple congolais, peuple oyo nzambe apona, tokoma enfermé, tokoloba ndenge nini mwana ezokima. Toza peuple oyo bapasteur bazwa biso en otage, voilà le mot, pasteur bazwa biso en otage. Lelo tozomona bapasteur ebele bazolinga kolobela makambo ya Congo te. Bapasteur baza na bandimi bacongolais oyo baza na kati ya baeglise na bapasteur, et les pasteurs ne veulent pas en parler du Congo. Okomona pasteur soko tuni makambo ya Congo so ngai makambo ya Congo etali ngai te. Nga makambo ya Congo, moi je parle, je prêche de la Bible, nga makambo politique na yebi. Pasteur, mais dans la même Bible yozotea balobelaka makambo ya politique. Politique ezaka te ke non manduki, politique ezaka te non. Néhémie, l'histoire de Néhémie, c'est dans la Bible. Néhémie avait sauvé son pays. Vous le savez, vous le pasteur. Si tu es un vrai pasteur, ôté à peuple congolais délivrance te. Un vrai pasteur, ôté à peuple congolais, ninga kozambongo te. Mais un vrai pasteur, le pasteur au Bassel et Nzambe à solo, beaucoup lukananu, beauté à peuple congolais, comment sortir ce pays de la souffrance. Peuple congolais, le pays a besoin de nous. Bandeko na ngai, tozana tofoto zonga na mboka na biso poto to bongisa mboka na biso. Toko sauver mboka na biso so toza libanda te. Le pays, le Congo que nous voyons a besoin de tout le monde. A besoin d'un vrai Congolais. Nous devons rentrer au pays. Nous devons rentrer dans notre pays, bandeko na ngai. Foto zonga na mboka na biso. Eza libanda te, mutu toko changer mboka. Topesaka ba exemple ba général de Gaulle te, au moins résistance c'est banana poto. Mais oui, na moment où tozali na posa ya kozonga ko amener un plus na mboka na biso. Mais lelo, au jour d'aujourd'hui, le Congolais tokomi divisé, le Congolais toza na kati ya buzoba, le Congolais toza na kati ya haine, Congolais alingi ndeko na été, Congolais alingi progresser, Congolais alingi buzoba. Ce n'est pas dans le buzoba que nous allons changer notre pays. Toza na posa ya bato o mitu esalaka po to kende ko changer mboka wana. To mema un brique ya construction pour na mboka wana bandeko na ngai. Et comment nous devons le faire? C'est dans l'unité, bien sûr. Tokomata avion mon côté na kati biso no stolinga na te mais donc changer mboka wana. Dans le combat auto benga combat il y a trop des hypocrites. Et belé ba ya po ba koma ba fan ba koma ba vedettes, ba star. Mais quand il y a des vrais combattants, il y a des vraies personnes qui sont en train de se battre pour le pays, bazoye la bino makambo solo, bobenga bango ba collabo. Bozo traiter bango dans toutes les façons na makambo surtout. Mais bato baza misika baza na base ya mai, bozo croire na bango.
l'honoré Ngwanda, papa Ngwanda, sous division na kati ya combat. Il faut dire les choses maintenant réelles. Papa Ngwanda ekara la révélation, Kabila Salibou. Aujourd'hui, ce n'est plus Kabila. C'est nous, entre nous, frères. Nous sommes en train de nous battre. Il a réussi son combat. C'est ça, sa résistance. Et vous qui le suivez, si vous, ceux qui vous font en aïe, je m'en fous. Mais quand nous disons la vérité, il faut dire la vérité. Il faut tout la vérité. Quand il y a un mal, quand il y a quelque chose, c'est l'homme il faut tout la vérité. Tant au monde on a commis dans l'objet, au monde soit disant bah combattement oui, bah tu Bolia nani, Bolia déjà combien, Kabila il est là, allez le manger. Notre cible nous l'avons oublié. Notre problème aujourd'hui c'est Kabila, nous l'avons oublié. Et tellement que nous l'avons oublié, tout est sous mal à l'aise, il y a ça makamusus. Tellement que division est côté dans le combat, tellement que haine est côté les bisous, lui il est là en train de faire autre chose. Peuple congolais, tout élément, tout simba dans le beaucoup. Tout ça n'a pas cette division, tout ça n'a pas bêtises sur les réseaux sociaux. Facebook et la distraction moko boye, moko boye, sur WhatsApp, sur réseaux sociaux surtout. Congolais azo fingana, Congolais azo liyina ndekona Congolais, azo boma ndekona Congolais. Biso surtout ça n'a pas cette kobima libanda pour te Congo etika ya bapaya. Vous savez, mitema na biso to chelango Union européenne, to chelango ONU, to chelango batouana, eux Baïla Bisso, divisé pour mieux régner. Et ils ont réussi. Bapesi Bisso pasteur et anglais, british, Bapesi Bisso français, belge, suisse, place où vous avez un passeport wana pour babungisa biso origine na biso. Tozo bota bana na bapoto, tote ya bango Kongo te. Tola kisabana na biso munoko na biso akoloba te na mboka. Aujourd'hui, toujours sa faute na ba Rwandais. Te bande konangaye. Tous à la paix juste. Tous à la paix juste. La haine, la jalousie, la trahison, le tribalisme. C'est pas les Rwandais qui l'ont amené. Si quelqu'un vient dans ta maison, il te dit de ne pas aimer ton frère parce qu'il est comme ça. Toi, tu vas suivre ce que la personne a dit ou tu vas faire l'effort ou dire à la personne la vérité que mon frère, même s'il est mauvais, je veux l'aimer. Donc, comme les Rwandais sont venus dans notre pays, bango bazo kosala na mboka na biso, bazo zwa maele na biso, biso be bozoba. Oyo Congolais toza nango eza bozoba. Distraction musique, distraction polémique, distraction ya ba église. L'église est kanga ba ndeko na biso na otage, ba pasteur. Si aujourd'hui toute l'église de Dieu, toute l'église de réveil, ba sangani. Soki ba église on surtout sangani, ba lobeli cause ya Congo. Ba ndeko nanga, vous savez ce qui va s'arriver. Le Congo sera délivré. Nous avons un problème aujourd'hui, ba Congolais. Pour que le Congo puisse être libéré, bisona nous autres libanato libéré na nous spirituel, tous allons nous délivrer spirituellement. Nous devons être délivrés spirituellement, bande konanga. Le Congo c'est un grand pays. Si tu comprends pas ce que je suis en train de dire, ce que Rosalana kaka au finanga de kono congolais pour gagner nini, ce qui au finingai. Ce qui est le lobo mingan de kono congolais, qu'est-ce que tu as gagné? Nous avons notre ennemi, tous nous le connaissons, c'est Kabila Kabangi. Faut pas avoir peur de le dire, c'est notre ennemi parce que il ne veut pas le changement de notre pays. Il ne veut pas que le pays puisse changer. Nous le savons tous. Et yon de konanga oebi sanga que non, côté la mama politique te, oui, mon frère. Soketanga maki que le longa ndems na kokufa. Na tambusaka mituka, na kokufa na accident, na kolala na lamuki na tongo te. Et pourquoi pas être peut-être reconnu un jour que non ya kufa ki pona mboka na.
j'aime ce pays, le Congo. Ça fera plaisir que non lobby mboka ait changé. Mais comment ce pays va changer tant que Bisoba Congolais Tozana Katia Bobangi? Nous avons la peur. Le peuple qui a peur, c'est le peuple congolais. Le peuple naïf. Le peuple divisé. Le peuple qui est dans la haine. Toi, n'a pas collègue, étranger. Mais il s'étonne de comprendre comment le Congo peut arriver en ce moment, en ce lieu de place aux alliés. Quand on dit démocratique, mais il n'y a pas de démocratie dans ce pays-là. We need to stand. Faut télé, ma bande. Nous avons qu'une seule solution. Lèvons-nous, battons-nous, unissons-nous pour notre pays. Mutu moko te akoya libérer le Congo. Bino bato bozolo ba mandoki. Mandoki yango bo simba ngo na division. Non, c'est dans l'unité. C'est dans l'unité, c'est dans l'unité que nous allons faire, c'est dans l'unité que nous allons libérer notre pays. C'est dans l'unité que nous allons changer beaucoup de choses dans notre pays. Congo Tony Bozui Ebele. Congo Tony ezaka na richesse ya coltan te, or te, diamant te, pétrole te, huile te, mbanzete te. Bolingo pesa richesse. Si nous sommes unis, mes frères et sœurs, ma papa, ma maman, ceux qui nous ont unis, nous pouvons changer tellement de grandes choses dans ce pays. Nous devons d'abord, nous, de la diaspora, commencer. Il faut que nous cause la unité. Là, ça bolingo na biso na bandeko bazana mboka. Ezana mona tina moko te, ndeko ex na ndeko ex bayoka na ate. Ah, bino maya boyoka na te pourquoi tout na bino oh ye a soutenir kingani, a soutenir kingani. Objectif na biso soki tozana objectif moko. C'est le Congo. Je dis toujours chaque jour, le Congo est très malade et ça na perfusion ça na coma. Et biso tozo swana, biso tozo bunda, biso na biso bana ndako moko. Mais to bumae, tozo bumae, ole to pesa ekisi. Ole ke to pesa ekisi abika, biso tozo bumae susko swana na tonga zo yoka tozo swana. Il y a tellement de choses à faire. C'est pas que il faut ezakate que non faut tout comme un ministre tout comme un bourgmestre non, on peut bien libérer le pays dans beaucoup de choses. La diaspora, c'est quoi notre soutien, c'est quoi notre c'est quoi notre contribution pour mboka na biso na koswana. Ah YouTube comment on fait. Ah Facebook pour télécharger on te dépose à la Facebook. Nous sommes recommandés de commander là la Facebook. Nous avons une vidéo na Facebook. Mais na eux qui n'ont place moi te pasteur moi azoté. Tous ça na bon mon kopoto qui libéré. Mais lelo on a yo qui na pasteur Dani. Musée Dani et touché ngai. C'est dans l'unité mes frères. Papa n'a pas eu de grand résistant. Vous croyez que notre mission est que nous libérer comme bon? Non. Ouais. Tant que vous avez un problème dans X, vous avez un problème dans Ndems, tu crois que ça fait quoi? Ça change quoi? Ça fait Kabila quoi? Mais tant que nous sommes unis, tout simbani na loboko. Tolobi que non biso ba congolais toza libanda ya diaspora mobimba États-Unis Europe Afrique to kiti na mboka to sangana na bana mboka, il y aura un changement. Beaucoup de monde il est le crazy l'anglais tolobaka un fou, qu'est-ce qu'il est en train de parler lui? Mais un jour l'histoire nous donnera raison. Ndeko na ngai eza na tina moko te ya koswana biso na biso po mutu mosusu amakasi na kofinga spécialité na yango wana.
lokuta oyo eza na régime en place lelo. Donc ata naki mwana moke na régime Mobutu, mais oyo lelo eza vraiment babengaka maudit. Et soki biso peuple congolais totelemeli yango te, soki biso peuple congolais toza unité, c'est dans l'unité que nous pouvons libérer notre pays. Ingeta nous avons besoin de la jeunesse congolaise. Le pays a besoin. Congo need you. Le Congo a besoin de toi. Congo eza na posa na yo ndeko ozotala ngai, eza na kokabwana te, mais eza na posa ya biso tozala uni. Ingeta oyo aza na matoyi ya koyoka tokolemba te, tona posa na buzoba etika, totika kofingana sur Facebook. Ofingi ngai indems ndeko na ngai atofingi ngai zoba, atofingi ngai ndenge nini, et tant que je sais que je ne le suis pas, esalanga facité, esalanga pasité. We need to be united. We need to be united. United we stand, divided we fell. Dans la division, on ne peut pas libérer ce pays qu'on appelle le Congo. Dans la division, on ne peut pas combattre un régime. Dans la division, on ne peut rien faire. Et vous, le pasteur, si tu sais que tu es un vrai pasteur, un vrai serviteur de Dieu, si tu sais que tu as eu le message de Jésus-Christ, le message de Dieu, unis le peuple de Dieu, fais ça dans mon message, et tika ko diviser bango. Tant que vous, les hommes de Dieu, vous êtes divisés, Jésus avait 12 apôtres qui unis, et vous vous appelez, vous avez un apôtre et un mais vous êtes en division. Merci, Bandeko.